Il faut trop pas, il y a président de la fédération, il y a Russie, il y a parti Nini. Il y a parti Nini. Voilà. Pas ça là, on va se faire un sabotage. Va saboter la population, les lots. Va saboter la population, oh, il y a une nécessité. Vous voyez pourquoi il y a une guerre humaine. Il y a une complicité. Il y a des officiers qui sont dans le commandement. On est désorienté, faire d'essai. Il y a un président. Bateau Batikalina, on a fait un viva. Mais ça viva. Il est best viva. Sachibe. Mabata Mutamoa. Ayokini. Aramazan Shadara. Ayokini. Kuniwa Wako. Ayokini. Malufanga ya Malu. Ayokini. Give you love. Better for you, better for you. Ah, votre rapport, comme on appelle. Yoka, biso tozo yeba déjà. Guerre et tozo nango, les guerres ya ba multinationaux. Yango ba créer par tous les moyens to yebi. Ko na kati na biso même na kati union sacrée. Ba dongoli miso baza. Bazali. Kajingi. Bazali. Problème na biso ezali nde tozala na ba caméra ya caché ya musika et puis na ba frochette ya gayar ya bomoni ba frochette oyo la kuna to sima na maboko te yebe bona nini chef de l'état péquicité ba regroupement ba sangana yoka test moko chef de l'état postulé comme indépendant. Mais à la base, il y a un parti politique principal. Et ça parti bon. Pourquoi Facha Bossila qui est indépendant? Puisqu'il fallait à Sangisaba, non son nom. Avant de se trier. Yo, Facha de Boulonnais, il Ayokini, a comme on nazo défendre thèse ya doctorat. Thèse ya doctorat ya bangoma ya nini? Ya mushoro. Or, chef de l'État, Bobangela était na makambo kamera zo sala. Ça n'a rien à voir et que ça n'a pas un impact moko. Basangana, bakutana, basala nyon. Yoka. Na l'île Tozali, na kati union sacrée. Même ba parti politique, ezebe. Ba plateforme pèse. Basangana, c'est et puis et puis pouvoir na biso occasion na biso makasi ezali ke majorité eza ya koloka libanda te eza na ka eza na kata union sacrée nana grève ora union sacrée ko union sacrée eza nani muto obeka bato na union sacrée eza nani siko yo zo bangani kukamera beti mabete abeta te akoyoka nini son ya makasi omani facha bane si facha bane na kamera abimia makama 100 jours. Comme elle a dit, elle est présente. Non, on va travailler. On met ça là. Eh, le papa, tu vois là. Facha le bien, Yori est là. C'est là. Dans l'exposé, il n'est pas fait. On va y aller. Si Facha va nous gagner là. Tout le monde va aller dans les bonhommes. Quand on est sur des moutons, des bonhommes. Babandi oye melayi. Oye bien moto oye bien. Après na campus ba étudier babanda. Donc bobanga te. Chez nyonso na démocratie, facha aux dictateurs te. Article bantu bango va s'exprimer. D'ailleurs, communiqué présidence et aussi que occasion tous les autres salles mezali que bateau va s'organiser pour faciliter informateur au chef de l'État qu'on nomme. Voyez des gens qui étaient venus pour s'amener pour ça combien. Vous s'amener pour ça combien. N'est pas ça rapport et pas un number. Sinon, vous avez ça l'année.
Non, bon bangatin. Problème na biso ezali biso na IDPS yebela. Voilà. Yebela. Tous à la mayele. Ozo vanda na banani. Eza ba grand politique là. Ba yebi politique pourquoi bazawan? Bazan objectif et puis ceux qui balingi ba ibe bisa makam. Ba oya oyebi sekete toye na makam boy. Mais biso toyebi mitama na bango ke baza ba risé. Les aboyés, hein? Voilà. Donc, bon, dossier, on a été président, KAMERE, Saliboy, Saliboy. C'est tout à fait normal, c'est la démocratie. Basangana. Monde de la fin, c'est banane. Le monde de la fin, c'est banane. Mais comment il y a Nana de Boulana Kabila. Nana pense qu'il y a des FCC caché. Nani kutoka election sio kama ya FCC cash. Lelo na kati ya SRDC. Comme kotoye baba nani bazasi ma M23. C'était hier. M23 sangani na des experts ya ba américains. Bayaki ne bazali kwa renforcer bango bazo bango ba technique basimba ya appareil façon ya ke ba sala tout ba ya kozwa nani ba le kabaya na gom or wa salut na FARDC betel FARDC maboko makasi betel FARDC ba sali o etozo benga remontada M23 mustana bango zabo bazama kasi te ko attaquer FARDC bango bakoya kaka bomba na bango bazo chaka na population on voit que M23 zabo mais somo za makasi affronter bato baza confronter bon ça la bola ça makasi na bino devant FARDC. Ce qui s'est passé hier ezali Barbeti Mbouma ba bombarder ba barrer des experts il y a américains bazali na kati ya M23 siko bo se retrouver kuna ndenge yango il faut tromper ya on a bêtise ici là donc il faut tromper ya président fédération la fédération il y a Russie il y a parti nini il y a parti nini voilà donc na basali tout basala oyo bazobenga sabotage basaboter population lelo basaboter population oyo aza na lisasité oyebi pourquoi eloko bato bazoloba guerre ezoumema eza guerre te eza complicité ya baofficier baza na commandement bango nde baza kodésoriente FARDC yango na biso président bato batikali ndambu na kati ya commandement bazala libala baza kopromettre bango ba million général depuis babota azoyoka bapromettre ye 3 millions alobi yakashi ateki plan c'est ce qui se passe guerre ezande bongo mais yango sadeke azali wana sadeke aza na makambo ya contrat te contrat na ezambo manani mutu apesi bino information alobi te M23 abattre nani drone moko ya FARDC luvunu lukuta ya mone fo avion nyonso eza intact ya mobesu tout neuf eza na mosusu nano inauguré te tout ce qui se passe là bazoboyizela mosala ezobanda ntango faci azobanda discours ozomona bato bazoloba nano baleli te bombardement ekomanda kaka na Kigali alime et puis ntango faci azofrappe frontière na biso ekokangama oyo akoya mpo na débat pas de dialogue peuple ntango bazobuma bino bozawa boboya kodialogue
Bazo mon peuple, botika ko déclarer génocide té, mais ba Rwanda ba kofi muke, botika ko déclarer té. Cette fois-ci, peuple congolais, tous a déterminé. Nengo facha eboy. Bino boza ina stade. Omona itanga ba soda bazo sala défilé. Omona iba teni wana no. Teni wana ezaka na Congo de boso. Eza mariani. Omoni boro wo bazaki ezaki na mokongo. Ezaki ni. Boro soki mutazali kolo. Ba commando. Soki avion etikiye. Mala moko ya bandi ko kupa. Aya Bakwaya pamba te. Ya zone à la tête. Et puis, n'a pas savoir une signification, ce qui s'est passé dans le stade. Ah, il devait se vivre. Fatime. Pourquoi va bête 21 canons? Yébé. C'est ça 21 ans. Bah voyons Manini. 21 canons, cela veut dire 21 combien? Est-ce que puisse passer? Les nations tournent à mon tâté. Fanti n'est pas à côté de la pouvoir de la salle 21 ans. Pour le moment, 21 ans. 21 ans, papa. Facette. Yo mon tozo ça le débat. Biso na pouvoir et Tshisekedi. Fanti a sali combien? 5 ans. Si vous pour le moment, 21 ans. Les gens qui ont sécurité, voilà. A déstabilisé Bisso, quand ce courage était à Koloba. On sera là jusqu'au bout. Qui me laisse au salani? Basali théâtre na Bamonyos. Basali théâtre croyant que Makamobazo ça les réussir. Or, Fachi Bazo qui est lentement ici. Même Makele Bazo ça. Oh, nous sacré Kofi, oui, Saliboy. Makamouya, nous sacré Kofi Kodjala na Mboko et les sous. Mutunda Kolongo, mais nous sacré Kotikala. Bon, et ça vision Yanan. Nakati ya Kobuma des experts ya Obabomi Babare M23 nakati Babare bamwebe M23 oye ba revendiquer ba ya boy nengo bazaye koya bango ba koti la population lelo sabotage wana communauté de sa immunité. Maintenant retour on va communiquer bientôt ya gouvernement central pour Fatia yena face B. Face à ton nombre déjà. Face A, il y a une négociation, il y a une diplomatie. Face B, il y a une donc, il y a une communiqué. Et à partir de l'élo, RDC, et d'ailleurs, il est pas vivant. L'Andabi, il est pas vivant. Pour négocier ma boy. Le 29, il y a lundi. Première rencontre des députés nationaux. Basili ici bache bureau d'âge. Nakata bureau d'âge mbosoko. Koja kwa. Awazanga te. Yaza âge ya kala. Ibenge coach. Ese koutier. Maintenant, fatia ko sala boye. Pour violer la constitution te la majorité ya sika. Weza nakata union sacrée. Précisément fait la partie ni. Il va demander si la guerre de l'Est, ça quand même dirait, je demande à l'Assemblée nationale, même à la Sénat, pas ça n'a pouvoir. Il y a déclaré état de guerre. État de guerre. Assemblée à resiéger. Qui sont pour Alléluia. Allez, il y a ta single. Et ils vont voter. Décision en assemblée. Facha rejoint mon amabo. Bah média il y a France 24, TV5, il y a BBC. Non non non. Et zo monde.
bakoyoka ke Assemblée nationale et où tu peux se faire pouvoir ya a déclaré état de quoi? Vous avez le bord de Bandaolo. C'est là. Et puis c'est comme Avanda. Akimate. Tant que vous avez déclaré état de guerre directement, tu vois cette population pour épargner Bango. Boya nanu ndambo boya. Boya na baneme boya. Or, pour déclarer l'état de guerre, il faut être à mesure de tout. Non, non. Côté là, ceux qui n'ont pas dit état de guerre, n'a pas ni. Est-ce que nous avons des munitions pendant 48 heures ou bien pendant un mois? Est-ce que nous avons des armements? Est-ce que nous avons des forces simanangai? Il devait se vivre. Mais on y a Félix Azou, mais c'est ma gambo. État de guerre. Pour déclarer état de guerre, il faut ça la mesure. Non. Net bandakolo. Ma gambo, et là, quand salini. Donc, n'est-ce pas ça, boy? Facha bandako, c'est le frappe. Facha le bagin à Andy, la Sainte-Thérèse. À lobby, ceux qui kagama les coins des message. Or, na minute, pourquoi Zamba n'ingibiso? Zamba peut subir majorité. Comme tu dis majorité vous allez. Alléluia. C'est quoi? Moyen communauté internationale est déclaré qu'on a fait Zate. Bon, député, va représenter le peuple congolais. Bangonde va passer fatigué pour pouvoir, il y a Boma Kagam. Si vous avez fait ça, Boma Kabila Fayoulou. Donc, Nengue Zaboy, état de guerre et ça est Zoya. Tant que tu ce qui se passe pour le moment, au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, c'est la vie du côté Angleterre. Comment vous pouvez accepter qu'on soit un migrant? Oh, il va s'aller à l'arabe. Oh, il y a côté de Bangouna Mboka, il y a un sala, il y a Rouen. Il y a un refuge na Bango, Nani, na Rouen. Objectif de l'Église Zaboy. Baya Kokata Congo, Yokam précision. Et ça, Kabila, tu vas te dire que ça, Kabila, n'a rien. Ceux qui te sont pour monter solo, tu as fait chaque fois que tu as zoké. N'est-ce pas ça, boye? Malamoko, Chine, d'une manière officielle. Les 29 plénières, il y a 20 Sabiro. Après plénière, deuxième jour, maintenant, vous avez première motion. Bor ya liboso, est ya RDC. Si vous avez fait ça, Fatia Koya, Malamoko, avant du Sénat. Nous avons un congrès congrès extraordinaire. Des bureaux Sangani. Va déclarer ma petit Fatia papier. Malobi Waye Koya, tu peux faire faire Simbae, Endae, Talangae. Voilà le niveau. Il y a un niveau politique. Pour Fatia Moko, ce qu'a déclaré héros, président RDC à Salakiboy. Mais ceux qui congrès et vendent et pessillent, cela veut dire les enfants, il y a peuple libre. Erborwa Nezobet. Les alliés. N'est-ce pas Zolinga, à Salatou, Bakenboy. N'informez Bino. Magamunios Kamera Zoluka, au poste à premier ministre. Wane Eza Louvou. Yoga. Nastar. Facha le bakike. N'a quoi répéter Magamonsu Soya Kalaye Salamate. Voyez bien, vous voyez bien. Donc,
je ne peux pas répéter les erreurs du passé. Passé wana ezaki na makambo ebe. Ozoyoka baza na agitation. Congrès écoute. Guerre pour déclarer bongo, il faut d'abord tous aller en appui militaire, il y a des décideurs du monde. Nous tous le président fédéral y a réussi. Comment il y a Poutine. Tozana Yami Balé, Tozana président, Yami Sat, Tozana président ya Corée. Corée. So kazo le tala ba pantalon na ye. Ala ta balé. Balé mo zo zambala boy. La zone quand même zo jembele yo beta kande mako. Kata te. Azo tala yo beta mako. Azo le mo balé ba beta mako. Ba ministre, ba député, ba sénateur. Beta que yo se debe estar le beta. Yamuna milito Chine lobby ayebisi fatigo ye kolenga lenga te kobanga banga te Chine azali permanent na plan ya maniani balobi toza prêt ya kofinancer yo na manduki nyo donc oya koya oh Chine alukaka poste ya première grande puissance sans que États-Unis a osé soutenir KAMERE yango ba dépêchaki émissaire NAYE aya na Kigali émissaire américain aya koyebisa KAMERE boye yo zomona danger te ministre na zomona te Félix a na deuxième mandat a na négociation te bolingo obungisa bomoyi na yo na vie na yo kaka boy alebi dote ngana za mobale biso tobendi bona nini États-Unis kolinga te et perdre RDC eza na richesse nyo ya suka eza tumba kwa zone na likasu makasi eza chere na poto wana likasu te besanga matière inela lukaka matière yoso mono matière mondongo eza cher donc mondela omoni bazanga mingi na maladi ya rime tango alisali olobi matière eza précisément na pays ni ozomona biloko tozana nanga yake na banku nyonso toza na richesse yango États-Unis aza na temps ya kosala erreur te bref eza que sondage échanger elongo na badémocrate eke na barépublicain apola bandima te fatibe apola bandima te yoka différence na biso na baaméricain badémocrate balinga kosoutenir guerre Trump a son salaire, n'a pas de mandat. A son salaire, mais mon tasson il a deux salaires. A son nom là, il y a un lobby, sans qu'il a mis le président. Guerre y a Ukraine. Dans une semaine, il s'aligne. Guerre y a RDC, dans 3 jours, il s'aligne. On va toujours financer KAMERE. Comment va miner? Il y a une opposition, il y a un lobby. Il y a un pays beaucoup de migrés, les gens en Rwanda.
Rwanda d'abord, biso toza na Rwanda nzala ya liboma. Pauvreté ya haut niveau. Mais bozo tindele biso ba potoliana to sala nini. Balobi bozo tindele batoy. Popo ya ko sala nini awo. Pla ya mondele zali bache batwana lokole ba migrante. Bazali nde ba pays bio ya réserve ya Kagame. Mais biso beto ko étudier déjà. Kaka na kan ya réfugié. C'est ce qui va se passer. Donc Mikoloy M23 ça na théâtre NAYE. Tozana ba semaine ndambo kaka. Bazo ça la guerre, ça dégage au travailler. Mais pour na déclarer guerre, facha ça mon principe, ça mon mibeko. Encore ça les locaux m'ont violé pour déclarer état de guerre aussi longtemps bah préalable n'a ne coquissamité nous sommes et les coquissamité bah quoi nini nanga soka za viva abi na télévision monsieur azolo bani dozo comme soso azolo baké la minute ba pesi ordre boy ndaku ya John Nom famille ya John Nom et nous quoi libosser zaliao ngobila nomaki burgmestre ya ancien burgmestre du classe anomaye ministre provincial de l'économie mais du classe asale ki yanan ya John Nom ah bino ba bien raconter bien depuis kala donc deux classes. Ouais, c'est bon, mais c'est à combien d'années? Oh, il y a un niveau qui est là, combattre les personnes. C'est quoi? Pour le mestre, ouais, il y a un vent limité. Combien de combattants dans les vents? Combien de combattants dans Koufa? Bachaki, deux classes pour l'année. Mission est observé par combattants qui se quittent. Après cette mission, babu magaba combattant, ba lèvre ba combattant, muto planifié que ba chaleur ba na permanence et ça classe. Mu ko le batu ma permanence na obemi na kwa za na kati. Bo yebe muto bo yebe combattant. Mais muto zalo ba lelo le mini. Ah ba combattant il est pas bondaté. Soto bangindi ko kanise biloko wana. Toko ça le même 80 ans, il y a pouvoir. Sobo kodaye bodaye. Pour pouvoir, moi n'ayons sa sali exception, à sali distinction à l'école. À ça va nani? C'est naïf ça qui Manda ya mi balé koya d'une manière auto. Peuple a voté Fatih Andé. Bala mo mindela levité. Batoni Joe Biden. Au gouvernement c'est Fatih to levité. Nana shot Fatih umbe. Akola doni mai. Bala mo batoni wa bang banan. Batoni Joe Biden là. Mais yo moto yebisa que c'est to. Na espino. Baba tete. Na boy Félix. Ba moto ba voter boy. Na boya eh. Bato na kuna ba pays nyos puisque Poutine azobo ya koloba ayimisi Fatih boy yo vanda nie pays nyos ouais costenir erozo déclarer état de guerre pays nyos de costenir Rwanda là il va s'en charger là-bas attendez alors bien nazo na s'attendre na Goma s'attendait na Goma d'une manière profil. Pour ça on a état de guerre. Si qu'on s'attendait à na Goma. Qui quand les causes la foudrier ande. Tous ceux qui ne déjà aspect one. Makambezo salama. Oyoki batuni Jean-Pierre même. Pour mon une position, il y a un Jean-Pierre même à l'éviter. C'est une distraction. Nous on attend. Dès lors qu'on va nommer les formateurs, c'est par là nous allons décider. Pour l'instant, c'est le cas qu'à Vision, il y a un mot Fatih. Même à lobby na interview, on va tourner en anglais. Va tourner dans micro, il y a chaîne, il y a membre de la SADC. Champion même. D'abord, il y a l'économie à l'éviter. Il y a l'économie.
mboka na biso tosali effort ya makasi puisque mboka oyo touti na libulu moko ya mozindo ya makasi epuis alobi Félix Tshisekedi asali befort makasi yango peuple a voté ye ayebisi Sadek boy na bandeko ya Kagame baplan nyonso akosala asanga na bapays nyonso RDC mabele kote Kamerhe alobi bientôt Kagame va regretter bato bazomona Kagame lokola champion mais bore kobanda kobeta o bakoyoka nini na minute oyo basuspendre DG ya RVA basuspendre ye balobi que les personnes bougent mbongo bapesaki yo osigné bacontrat bala rebele okobouge te jusqu'à nouvelle bala moko ministre ya sport et ya transport plutôt basi déjà bazotonga batongi centre financière oyo bazotonga RNA oyo bango nde bazwi marché ya kotonga aéroport international d'une manière officielle lobi bakitaki po bakende déjà koinspecte misala ezala nini donc moto akobanda kokende kofongola po babanda misala eza ye moko nani faci beton donc d'ici là tozoza aéroport moko oyo kozala koyamba bato na ndenge ya liboma siko faci atongi aéroport wana bana babandi kosomba en désordre maternité ofele classe ofele sociale ande mbisi ande faci akolonga na mboko na minute oyo Poutine eza bilanda Poutine bango babandaka la politique mais Poutine ayi kokopia Faci Poutine akopia Faci alobi à partir ya lelo na Russie bakotia mpe gratuité ya enseignement na Russie bapaye bandaka la ebota makala mais bayebi gratuité te Faci abotisa gratuité partout ande etikali siko Faci atia université ofele eboro asuka mariage ofele okobanda l'État ozofuta salaire ndenge mituko bato basomaka ngo na poto te bazanga na contrat donc otravaille olobi te chef alingi na bana basio en charge nyon alobi te yo tobandeko to malembe sala mariage qualité olingeli tokobanda kofuta yo malembe ndenge kosalama soki balobi bongo siko eza nde yo papa pona madame mibale te pona moko ndenge Faci azokende na lire bauniversité atongi alobi mbongo eye 6 milliards 400 oyo bachinois barambourse na RDC objectif nango ezali social ya peuple nini nazotuna bino Faci alobi na ana kwe yami eza 6 mais yami balende eza nécessaire sécurité na social sécurité na social sima motema tosala nini oyo mosusu ekolanda Faci alobi akofacilité yango mois de mars eza mois ya bamama tokoyamba 3 bateaux oyo ezoya 3 bateaux de pêche 3 bateaux de pêche oyo eza na kombo ya nani Patrice Epeli Lumumba na Simon nani mosusu na nani Etienne Tshisekedi wa
Missi na Congo ande donc makambo ya Thompson abu makambo ya association FORME abu yoka bien bato wana baza makasi na mwini sose moko bazocuba ye tonga bacha bazotongisa ye ndeko na ngai tali biloko bato ebeba machele nga pilipili oyi bachele pilipili na eloko ni FORME to banokolia sosi ya maluku oyo maluku wana tante obebisa sosi wana bakokanga yo mais basosi ezali na contener ote biloko ya poto boya sosi o poids 12 o poids 15 poids 16 eza biloko oyo au fur et à mesure yango faci alobi akotia sécurité alimentaire. Sécurité alimentaire, cela veut dire misi awa na kati ya fleuve nanu baloba yango te eza ebe na fleuve fleuve ekonesi même Afrique fleuve misi eza awa ebele misi ebote eza awa ebele enoni bambisi bakomi bakoko na fleuve bazokufa bango moko FORME kodekage bango misi ebandaki kozela faci asala nini voilà donc tozala uni tozala serein tozala calme faci azoyela biso biloko bazobenga yango bio bio cela veut dire biloko ya sika tout neuf biloko naturel esalake santé ezala normal lelo bakangi kuluna baoyo bazalaki kosala banini mikolo oyo so moni moto suspect na quartier na yo yaka livraison ado bakangi baza kuna procès ekozala mercredi prochain ekozala direct donc yoka booro esalami basere oyo ya biso ya Congo central ntango bakangi ye basere loba ya liboso alobi te mwana oyo bapesa ngai na dime après alobi boye papa ya mwana alobi te mwana aza deja mokolo bino bomona ye mokuse nakola nde na kati alobi même mama na ye azalaka molayi oyo bino nde boyebi te mwana ngai nayebi bien ana 18 ans bato baza koseshama ebolo sikoyo eza bazwa bapapie oyo na hôpital baboti mwana sikoyo bino bato baza kokondane papa wana ntango bakokende kuni na hôpital bakutike mwana wana aza na 18 ans okosala ndeni to papa motu mwana ya mwasi abalaka kaka na 18 ans siko soki bakei kuni na mikane bakutike ana 18 ans bakodedemashe papa paster aza na bana voilà bino bomoni mwana wana abimisi mulongo ya basi na ye bagene alobi te bible eloba bala ebele nana yebiso bino bible epelisa babala ebele te alobi naza Salomon je suis Salomon mes frères moto akosa bino te Salomon azali na basi ebele alebana mpe panzamba alobi bala mwana ya mwasi moke voilà l'église ezali l'église mosusu ezali donc makambo ezokende bien biso tozozela ntango gouvernement ekovanda bazonome bientôt urgence communiqué de la présidence le chef de l'État
va nommer les formateurs dans un bref délai pour identifier, dégager la majorité et nommer les chefs du gouvernement. À qui vivra faire? Donc, bon, ça la calme, tout va bien. Makambo ya kofingana, makambo ya koloba n'importe quoi, ce n'est pas le moment. Bisogno sotozabana ya fatina. Donc, tout le monde est na fire. Moto na Faden House, na Kashamata bisika, na ba frontière, weza koloka mboka. Affaire, 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 affaire.